y a des artistes au capot naïe, merci Zalarati. Donc fait un concert, on a un couloir, à Moninga tout ça une beauté, a eu singa mi gagné ma félicitation nanyo sur sala. Et bravo, merci. A eu singa bon, ça a payé ma une minute. Arrêtez la musique. Arrêtez. L'album Boîte Noire de Ferregola fête ses 12 ans d'existence. Un album phare qui a marqué la rumba congolaise. En tout cas, et Boîte Noire est ici 12 ans, jour pour jour, depuis sa sortie en 2013, le 2025. 12 ans à marché du disque congolais, 12 ans à marché du disque africain et 12 ans, pourquoi pas, à marché du disque français. Parce qu'aujourd'hui, Ferry a sa 3e les plus streamés en France. On en parle, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Mbote Bisika Botalabiso, Boalo de TV. El Gladiatores, Lisango, notre chronique préférée à nous tous. C'est un plaisir pour nous de vous présenter ce numéro de Lisango et c'est aussi un plaisir de savoir que vous êtes toujours là pour nous écouter, pour voilà, nous consommer et ça nous fait du bien de le savoir. Dans ce cas, restons ensemble, il n'y aura pas de souci. Alors, nous y voilà, chers auditeurs, chers Gaulois, chers Boalwood Family, chers Boalos. Ba Boalos, ba lokola ba chinois ya Karine Mokonzi. Et tout ça na Boalwood Family, tout ça na Gaulois Family, Gladiator Family, tout ça na ba Boalos baza lokola ba chinois ya Karine Mokonzi, c'est-à-dire ba Boalos baza binanga, c'est-à-dire que musicien kutute nga penza nanu wana ba Boalos. Ba Gaulois sikoyo na ba Gladiator baza les padres. Boalwood Family sikoyo bango baza sikoyo nga pe kaka mena ndenge sikoyo ya business. Ekendaka bongo, messieurs dames. Alors nalansaki opération fan base, na ba période moko boye. Nalansaki opération fan base, je crois tozongi lango. Opération fan base tozongi lango. Parce qu'il faut tout créer pena do ba Boalos pena ya makila. Boalwood Family pena ya tongo. Vous comprendre. Tozana papa Hervé. Mais ba Boalos fo bazala nde Karine Mokonzi la baron na ba chinois na ye. La Chine, oye. Allez, ba chinois botikela ngana au moins mbote na commentaire et ça la bien. Faut tout créer ba Boalos. Baza lokola la Chine ya Karine Mokonzi. Et ça la bien kozala na ba oya yo, et ça la pe bien. Donc to relancer opération fan base et ça la dit tout connaît lengi parce que ba projet est belé na Boalwood TV. Et ba projet est belé, donc on aura besoin des vrais ou ba ko accompagner biso en tout et pour tout. O ba ozala pena wana e bébé bonga. Et indetela Boalos ya tongo. Tous en a besoin de bongo quoi. Donc voilà. Alors, Boîte Noire est coquille 12 ans depuis sa sortie dans le marché du disque. Les lois coquille 12 ans, mesdames et messieurs. Et en tant que Batu ya papa Hervé, Togoti Kangweli Kaboiti.
tout tikangweli kaboete et il faut qu'on en parle. Alors, petite anecdote pour l'album au boîte noire. Avant la bête une anecdote nangai na tout nos questions est-ce que bagola boye bagandenge nini le padre Ferregola a annoncé biso sorti à boîte noire. Bo se rappeler nango lisusu. A annoncé ngo na kati ya nzembo ya porte-monnaie. Papi kake na luki na miso bolingo na moniote na zwata kolema na patrouille n'éclairé peut-être quoi na zélo par hasard non les mains sur la tête et les larmes aux yeux nazana souvenir à nzembo au porte-monnaie na chèque les pété et bêta de bonne année mobimba tali to binya on a bonne année elandi tellement nzembo ezaki ka na top et bêta lisusu et wana biso série wana bakini bachangu banini. Alors na kati ya nzembo ya porte-monnaie bakote ya suka zebaka tin din 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 oka guitare ebeta wana ha ovie beaucoup la lobaka la rumba c'est d'abord la voix ensuite les guitares et la mélodie din 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 guitare ebeta na porte-monnaie. À l'époque de Square Boaki. Et bongo li solo ya boîte noire 2012. Toke na bango likolo. Ferry. Voilà période à la boîte noire. Toke na bango likolo. Slogan boîte noire. Toke na bango likutala. Voilà ce qu'on shake les pétés. Zo bête na Kishasa le roi Nyama. Allez ya droganzia. On a bercy mwana na pointe. Allez ya touke, olambela Jésus gogote. Olambela mama gogote. Mon mari, tu es méchant. Les portes de fois c'est la biso ba mai wana ya ba sheke les pété. Moi français, moi mai. Avant le mariage, tu étais gentil. Depuis qu'on s'est marié, voilà t'es devenu méchant. Même pas de câlin. Aïe. Allez, tala. Voilà sikoyo comédien oyo ya humoriste oyo ya Braza akoma ava na poto. Voilà, Ferregola jona kovwana lobaka. Asa humoriste Brazzaville. Na busa na kombo na ye mutaloba wana. Mbange na featuring. Ba idée au pe je crois les pas de soi azongisa ngo esala bien. Oyembi nzembo zui humoriste moko arenia uchi na kati nde patsona a participer à nzembo mokobe. Et période wana esalaka bien. Zomona. Donc voilà. Porte-monnaie na kati ya nzembo wana Ferregola annonça biso et bongo lisolo ya boîte noire 2012. Toki na bango likolo. Allez, to komi na 2013 boy, boîte noire et kobima. Alors, anecdote nanga ezanine. Souvenir na kanango na sorti à boîte noire. Tango boîte noire et bimi sika. Biso tozaki kolanda formation ya bande dessinée. Dessinateur moko belge. Un ami à nous, autaki Belgique aye. Azopesa biso atelier de formation parce que biso zo ba formation ya ba bande dessinée, comment koma scénario ya bande dessinée, comment ko ça la bande dessinée au fait, ba scénario, ba dessin, ba ancrage tout, ko tia ba dialogue, ba bulle, biloko wana tout. Alors, dessinateur wana, BDiste wana belge aye na kina pia biso formation. Tous à formation na centre Wallonie Bruxelles. Tous ici formation. Tout qui moi pause déjeuner, tous au déjeuner. Pendant pause déjeuner, moi ba discussion ba nini. Wananga période wana goloisi ya makila ya tembe faire ou rien. Tout beta masola ba musique ba ta fali ba komisa falinga pina o défendre ka faire. Wana moment pause.
na o défendre ka Ferry bata Fally pe bazo défendre Fally wa tozo dame tozo mela to beta ba masolo ya musique boîte noire siko ebimi ezali na période de boîte noire ebimi ezo beta to beti masolo ndule pause déjeuner to dame to mela to beta masolo musique Fally Ferry à l'époque Ferry Fally sikoyo mundele ti wana belge pene ya mundele pene bazala posolo kwa ndundu wana o métiste mundele pene o posolo bango ezala ekoma neti mwa neti ngulu mindele pene ba poil na bango ezala pembe wana atuninga sikoyo comment bosalaka po boyoka musique nga na bi ato télécharge kaka na ba tubidi banini ba téléchargement gratuit abi quoi. Mais comme ça, vos artistes n'auront rien. Il faut acheter des œuvres. Mais toi, tu es une artiste. Comment tu peux faire ça aux artistes? En époque, on a beau ignorance, makambutu, tout le monde a makambuga, ndemo, moi genre. Abi aux artistes. Au cours baba bloc ou illégalité, artiste a bénéficié. So bolingi ba artiste ba comme riche. Ba bénéficier, il faut bo télécharger, bo sombaka ba œuvre na bango original. Faut pas acheter des pirates, faut pas télécharger gratuit, faut acheter ba œuvre originale na ba maison d'édition. Bon on ba artiste ba ozambongo. C'est là où j'ai compris comment ça fonctionne. Et période na toka musique ka na bar, et mo na TV, OK kuna tozo chaba musique 100 francs, tozo chaba film nigérien. Tozo télécharger ba nini ba filme tokenda ocha musique ngana ki jogo na biloko wana tuka album ebimi boy na ki kote ba 100 francs ba jeune wana ba DJ wana opesi moi 1000 francs tout musu moi 500 na ngana sacrifier ngo boy ba tandelinga banzembo wana sali liste na nga chilanga oyo obike bora ngo isila est-ce que votre basala su bongo bazala kaka. Il y a un temps pour tout dans la vie. Na longo na makambo wana na ebisa yo ngab na eo na kib na bwechila ngaba nzembwa 100 francs. Na ki jogo na makambo wana periode wana zoga album ebimi na zoga 1000 francs na ngana kipa apeti wa. Ciao. Ba 100 francs chinzembo. Tala ndenge to boma ba artiste. Alors, notre ami belge Joanna a expliqué comment ça se passe. Na comprendre Karanabi, ok, na yoki, mais à l'époque, époque on a toujours bunda nanu. Wana kutunga kutuku ki star kutu ya humoriste nanu yete to bunda non na bande dessinée. Combo déjà si kenda déjà. Mais, to bunda nanu. Donc, to si c'est atelier. Et comme si vous avez fait Belgique, moi pour y revoir, banini, pas tout kabwani. Tant tout kabwani boy, ngana kina ngati, sikoyo, maître oyo, azaki mokonzi na biso tout quoi, boss na biso. Abiono, Warno atindelio, Eric Warno, c'est un Belge. Atikelio, surprise cadeau na omoko ao. Nini na yotala boy. Album pena ya Ferry tous les 2 volumes. Volume 1 à volume de original yaya. CD oya original batekaka. Omoni ba jeune batekaka ba CD na boulevard. Batekaka 2 qualités. Moko batekaka nguna pochette moko ya carré boy. Izaka makasi. Wana ba original. Moko su batekaka nguna pochette moko bakangaka ngo na sachet boy. Et wana ndi ba originaux. Na ba CD o batekaka bazuka CD bakoti na pochette moko pembe ya transparent boy. Wana binandeko ba mbata. Ozomona bato basomba ba CD na boulevard bayebi. Oleka na kati ya car ba jeune wana batambusaka ba vendeur ambulant. O bayaka na ba CD wana bateka ba qualité. O bakota na pochette ya papier ya pembe wana ya transparent ya wana ba pirate. Na o izaka pena bien enfermé na kati ya mwa papier moko apo balandisi sachet likolo wana ndi ba originaux atikelanga siko ba sorte wana volume 1 à volume de boîte noire ya Ferry gola
O cadeau no ezawa Eric Warno atikeli yango azongi Belgique. Datala boy. 2 volumes mobimba, 2 CD. Volume 1 à volume 2. Époque wana je crois ezaki $10 hein. Je crois ezaki $5 je pense. $10. Eh, wana ngasko na omona $10 wana on dirait. Ah bien. Wana époque wana ngasko na omona $10 wana. Eh, $5, 2 CD. CD 1 à CD 2, $10. Wana époque wana omona $10 mobimbe keka na miziki. Wana tchaka na nga ba 100 francs na coin. Mais là, c'est pas là quand même parce que les cadeaux n'a dépensé tes logotés. C'est lui qui m'a appris qu'au son baba œuvre d'artiste na mbongo et puis original lango. C'est mon ami Eric Warno le Belge là. Atiki langa na 2 CD à boîte noire. Période anasko tang ba futi biso mo balar na biso ba BD na misali pe moi plaisir bona de na ba CD nanga. Na keso mbasiko bomoni ba lecteur DVD ou ba tchaka CD wana ou ba chino ba teka na ba boutique ba lecteur DVD ezalowa moi ordinateur portable ya muke sikoyo ondie moi mini ordinateur portable au fungoli yango au fini bouton place à CD tombwami au kotisi CD au fini au kangi alo fini play musique bando beta na sombeli yango sikoyo lecteur nasombela ngosiko lecteur DVD wana ya muke ya ba chinois wana autonomie eumela rate wana soko charger ngo koreke oyokaka 30 minutes kati nasombela ngo lecteur DVD so na tika na bando yoka wana osa misala na lupango na olave bilamba na onika bakechi nazoyoka nzembo liboso za paka juma na kibo mwana nanga feregola mama poko ebisaki ngai te bolingo nyongaka boyo histoire ya monanga neti filme ya Alain Delon où l'acteur meurt à la fin du film bacholi ngai bawololi ngai yanga na yelelo ekozala abupia tambosinga butu mobimba makolo ngulu j'ai vu la maison qui abrite l'amour Paka Juma wana mama na clip Paka Juma ana feka sala mama na clip Paka Juma na ser wana blonde wana côté pont wana feka lata noir na balox Paka Juma suka na clip ya tembe après Paka Juma je crois zaki mbamo générique sangono panzani na nini Jésus de Niance maître du temple wana ketuka zeilanga gol tala na consomma album au boîte noire ya original nango cadeau nanga bapesanga pa mundele na yoka yango neti na film neti na tembe na yoka album oyoko donc album ya liboso ya feri na somba na vie nanga ya liboso izalaka Paka Juma boîte noire album aliboso a feri pena esomba mana mbongo na yokango original izala Paka Juma après faire je crois deuxième musicien on a bimisa mbongo na somba album na ye izaki Kofi Olomide Kofi Quadra album efrakata album efrakata période na toteka na zandu na ba vacances toteka na zandu na mère ba uniforme na mère na zandu vraiment mbongo ezokota na somba cassette ya efrakata volume 1 na volume 2 wana période ya cassette album wana peza ya kala album efrakata ezaka na ba cassette époque ya ba cassette na somba ngo volume 1 na volume 2 après tant te kokoma na époque ya ba CD na eko somba siko ba eko kabila ngai le padre Ferigola original pena ya CD. Donc voilà. Alors très rapidement, voilà volume 1 bandaki Paka Juma pour boîte noire après litaka eye sakana nango cerveau-la ekangama na mapata likolo avec plateau du désir. Sur les plateaux du désir na mibonzi na bosenga na yo
yokisanga bilengi na befe nango. Un bâton étrange au milieu de mon jardin, na subir basse souffrance à sentiment. Motema nanga nedoli bosa roulage, bemisanga molimo na nzoto tokoma banjelu. Feri gola travailler albumo na kanda banzembu tout ezala kitoko na albumo. Plateau du désir. Au bord de l'amour, fait couler rivière à bilengi, emportenga na monde ya caresse. Tango banzuba bolingo, ezo chuba chuba ngai, l'exprimer sentiment na sifflement du serpent. Modle mona yo circulation libre sans roulage. Distance eza molai entre parole ya mobali. Na lito ya mosi afeke convaincre motema. Kamele yo atako azanga na ye mbangwe. Lole moni eza na posa makolo te kanga nzinzi. Tala lepada bosa boîte noire na kanda. Après plateau du désir, est-ce qu'on a vive les mariés? Wananzimba Willy etoka. Willy etoka, abali lelo joli Willy abali. Abali Willy etoka joli abali ye. Likolo eza na suka te pona minzoto joli. Ebale pona matanga ya mai kasi na motema o. Kote oyo immortalisa grand-père Bozi Boziana. Nakoki na pesa te. Comprendre? Mama lelelelele. Après wana tuye na mère chef. Bilamba nanga eza wapingana lata ekope esimbi te. Na meki loboko na ebela tension. Abwakisi. Butongo mpiaka boye po nini. Santima te mamuno e. Edo muzamba. Edo mukila ngombe lengo pimelinga na mesana. Edo muzamba wana mère chef. Inere désert etindi mopepa malili. Sentinela kiolala na sima ya ndako. Zoka edo muzamba koteline mère chef. Gimakoda mopepa kitoko. Azoyoka mopepa bien. Après mère chef tesko na méthode. Salela ye mwa méthode. Akoyoka bilengi. Bimisaka ye mwa nube na liso. Akoyoka bilengi. Bwakelaka ye bagre na bilengi. Akolanda kododa koyeba kozonga na palais. Okasko. Et ça là, rien, je suis prêt pour ta Baudelaire. Boutwango ye. Baninga bazo fete. Ata mwa lopela sentiment na zuwa wapie. Ende kuyena. Nakitisela yo to na matisa. Namatisela yo to na kitisa. Et ça là, rien, je suis prêt pour toi Baudelaire. Boutwango ye. Baninga bazo fete. Ata mwa lopela sentiment na zuwa wapie. Wana méthode siko. Après méthode de ce qu'on a tantôt plus tôt. Boli ndanda moko ebeta na tantôt plus tôt. Okabna milangi moko ebeta na début wana bna kringe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 ng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 
On a fait les squabi. Beaucoup font des œuvres, peu laissent des chefs-d'œuvre. Mama mango, voto siliki, nebi raison te. Makanisi ebele na bongo nanga mwana moto, bongo saturé, miswe boy sommeil, lokola moto yo. Nasa déjà sasa zobelisa nke na bongeske ntongo ekotana. Na banzaka le jour éclipse solaire, yango nde suka mokili nzoka phénomène ekoleka. Ata mwana moke soki atali elongi nanga kodevine pasi nini naza nango lelo baboyi ngai. Ya tantôt plutôt teo vote na linga. Motema na ngai eza nango libende teo ya kozela yo. Après bana mai bakoti bacheti bavoko bacheti bavocal wana tout. Elle est pas de moga yesiko. Sangono panzani makasi. Esalinga pasi. Fe nzembo yango wana. Wana perodo lepa da obwaka kriya sangono panzani. Ifanjoro ganite akufa. Sangono panzani makasi.
après tantôt plutôt sur au match kwata nzembo ekangaka Kishasa alinga mbongo nakanaki kobala ekyo oya kofuta ba mama ya mapai akordenga quelques minutes na se soulager aponyoki nakoma na ndako natala sak na ngai yanga mbongo bamotoboli santimango mpe nayoki te beze nazwaki na konte ya bonjour nga balenga na 24 botika nga na funda na leta komanda ndenge omoni ngai je manquais les mots à dire komanda ndenge omona nga we après match kwata fonctionnaire lokola fonctionnaire à l'état oya utaka route mokali tina fonction publique koluka salaire madeswa bane koluka bilia mbongwa bane naluki shebino basepelinga maya moto de bazayoki mawa salisinga mpona pasi nazomufa ntina Arnold mutebo chenga wapi nazolela mingi moto nalingaki abone ngai fonctionnaire oyo batia Tracy Eleza na kati ya clip omona vrai golo atongo yo boîte noire soka na album après fonctionnaire sko toye na fournisseur lipasa bambongo na Jobour 1 million c'est quoi lipasa bambongo akomi na ye na mosusu lipasa bambongo akemi na ye na lotrela mbanda boya apiala anana mama pialala lipasa bambongo chéri ndekele na bambongo ngako mona cordonnier mena memako pelustore ezalaki alimentation moko ya luxe ya l'époque pelustore baza kotiango couleur ya orange boye bakoma pe ezalaki bariche ka bakutaka kuna mwa supermarché talaka bavie ba supermarché ngako mona cordonnier mena memako pelustore lipasa bambongo chéri ndekele na bambongo na mema yo na wando pona lakiso kisengobo wana braza wana periode oferi na braza feri bena na braza roi tobeta masolo ya braza oyo tobeta masolo ya braza ndeni ni koma lelo babengisa ka efanjo na braza feri abenga babengisa su feri te alors que feri muta s'imposaka na braza le roi elo mususu ifondo ka ifondo village moko ezala awa na Congo Brazzaville balela feri kote kuna ya osakana te feri orie ifondo vous comprenez ifondo balela feri ya osakana te donc vena biso wana azalaka producteur à l'epadre aimposaka pena feri na Brazzaville ifanjo lelo aya azwa bato wana tu abotola bato wana tu même fête ya indépendance ya fête mo li padre kozanga te mais banda sikoyo boyebi kati vie oyo asimbaka pena le padre koto na babrazawa makambo epesa mwa genre boyebi kaka nyonso balobaka te ekoma sikoyo efanjo na bato na ye ozomona bilo ya bongo fera kozangaka te fête ya indépendance na Brazzaville bozi botie ba efanjo botie ba petit wana ya ba Côte d'Ivoire o biloko fera kozanga te fera deuxième pays na ye ezaka Brazzaville vie na ye wana aimposaka ye awa na ndenge osakana te ya omona awa feri tina bataxi banini feri kaka akota awa mabe feri vie na ye pena imposaka ye awa siko ntango l'autre la sentir penaki awa lepada lona bino boyebi kaka ti azalaka frustré na feri akokufa na feri na mémoire na ye ntango akomponaka ke feri alona awa ozomona aya sikoyo na bavitese ya oyo amuta bavitese aye sikoyo azwi baesprit ya bato wana tu mpo ekomaka aye na ye wana baje na ye ti tolobela makambo oyo apres tosavoure na boîte noire. Après fournisseur toye sikoyo dernière chanson na volume 1 ezalaka shishiwashi nakoma kolala na shishiwashi ngai yoa nakutana na Blaise Lilo asutuki Gaita Claudia avanalala yebisanga lelo soki mera boto alava yo na poswani na toya comprendre nakoma kolala na shishiwashi ngai yo shishiwashi lisusu mama na clip netika paka juma wana Yannick Wawa
Eh, mama na clip shishiwashi. Shingayo wa shishiwashi. Nakutaki ifudre kaki asololi. Nebisa mes boîtes noires terribles. Donc voilà, volume 1, Shishiwash, dernière chanson. Tu cotisco deuxième volume. Deuxième volume, ce qu'on ba courir des jupons. Yabiso et ratakate. Yagana sona mokongo mama bantumba nyama. Bansasa nyama. Bandrumba. On a bersi mona liboma. Après courir des jupons, tu es sigo et indara mabe. Inda kamabe, ebe bakamabe shida ibula. Botika shida ebo kumbanga. Accélération chérie nanga. Eza ya silencieux. Malembe betu kwendana. Shida zonga ibula zonga inda kamabe. Na banza kilibo mezwaka moto kaka soki. Abebisi bikila na kiole po balobi nga te na koti fulue. Indara mabe. Après indara mabe to suki sugo na kiti ya libaya. Ebongo kiti ya libaya elelela nga kui. Ate kwena mabele essentiel elelela nga kui. Movie song. Slow. Kiti ya libaya. Poyo lovenga bien. Nalambelo nini mbika na shawarma. Nini eleki kitoko. Nana nga bosanele nga bude na kata sandwich yo. Nasopela yo mayonnaise nzoto mobimba he. Nasopela yo na wenzanga bae. Yo kamata santima yo pesa na mbanda concurrent kanisa bolamu na ngai movie. Et donc voilà. Beaucoup de belles souvenirs, que des bons souvenirs. Pour l'album Boîte Noire qui vient de totaliser 10 ans. Et voilà, c'était vraiment un très très bel album. Je pense qu'à l'époque, Fega Komaino na YouTube. Ou bien YouTube sika. Parce que tant qu'on fungoli chaîne, na moni a récupéré banzembo tout ya Boîte Noire. Et après, il y a na chaîne. Donc, ça banzembo soki YouTube ezaki déjà. Boîte Noire les albums mogonde héros déjà ba clip nango ba chant nango izokoma déjà na ba 40 millions ba 30 millions parce que les albums mogo quand même ezaki kitoko mais kotaki YouTube na retard. Alors ce album ekoti YouTube na retard alors que succès nango bato basi ba savourer yango ekoma moi pasi po ba ke yoka ngo na YouTube comme moi pasi. Donc voilà. Bravo à Ferregola et on est toujours là prêt pour la suite. Boîte Noire, très bel album. Après Boîte Noire, toujours qu'est-ce que j'avais dit, toujours Dynastie, toujours voilà. En tout cas, pour Nalilo, Togosu Kanabisoawa. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?